Kapesa kitchen ndenge za toujours yo nkola lelo toza na recette na biso toza na ngulu ya kapela ngulu po elia tellement endimama minde balinga olia ngulu mingi ngulu vraiment ezali penza biloko na bango na soso et voilà batotumbi ngulu na biso basepeli balobi eloko mosusu ya sika oyo bamoni malgré misuni ezotumbama ere nyonso mpe na barestaurant mosusu baconstate ke bayoki goût ya épice ya sika oyo bamona balia te na barestaurant esalika joie epesika esengo esika vraiment bien mosala toujours mosala na biso mpesa toujours vraiment c'est le Congo qui gagne toza wana bopartage bavideo na biso bosabone massivement congolais ayebana partout mokili mobimba congolais azalaka zoba te congolais azalaka moto mayele congolais akreaka et voilà système ya congolais ya kovanda kotonga bato na bainternet yango te congolais ayebani moto oyo mayele oyo akreaka baactivité et voilà de bomoni kama katika pesa créer entreprise na ye voilà oyo ezali entreprise na ngai nasala mosala na ngai na mokala ntongo nasali exercice na ngai physique ya 30 minutes après 30 minutes nakoti mbala moko na mosala na ngai ya kolamba nde bomoni nasala mosala na ngai ya restaurant ya kitoko na biso bayebi yango baliaka soki balie ngulu bakangani mama apesa biso ngulu mama oza na ngulu eloko esengo ezopesa ngai ezali ke nazosala mosala na ngai vraimen na banorme nazosala mosala na ngai bien mpona baoyo babetenga maboko merci na bino mpona baoyo mpe batie zéro problème eza te on continue tokoka kozala découragé te tocontinue toujours course eza molai balobi soki okwei otelemi okimi mbango continue course. Et voilà, c'est ce que Katika PC est en train de faire. Ça toujours comme ça, toujours ça, malgré malgré la pression, malgré la kolobaloba, mais nous avons toujours pour nous servir biso toyoki ndesi toyoki te oyoki okanimatoi osali sous surprise. Et voilà, la critique na bino ça va bien. Oyo nyonso bakritikaka pesa kitchen katika pesa télévision nasepelaka po ntango bozoloba bongo bozokritike ezopesanga mbangu ezopesanga énergie ezopesanga force ya komultiplier toujours soki nasalaki 1 na omultiplie nakomi na 2 nakomi na 3 ainsi de suite ezokende kaka na lombango nyonso. Et voilà, vous abonnez massivement à la chaîne Katika Pesa Télévision. Et voilà, où ezali misala na ngai ndenge nasalaka nakomi na initiative ya kolakisa bino nde mama Katika Pesa servi traiteur asalaka mosala na ye tous les jours. Et voilà, bolemba na ngai te nakolakisa bino mosala na ngai nde nasalaka toujours mikolo nyonso. Voilà, soki nalamuki na ntongo nde nalobi na bino na koti na physique na ngai ya 30 minutes tous les jours pour la santé. Et voilà, nasali physique na ngai pour 30 minutes après na koti sikoyo na bandi kosala mafusa namelaka même pas tati naliaka kutu nini te soki nayoki nzala ere moko bono kozwa bafruit na nga nde na misala kolia to na balégume nalie mais eza te ke tout ça nazozwa vraiment ntango ya kosala mosala na nga vraiment avec amour vraiment mosala oyo ezosalama très bien sama vraiment banorme nyonso ya boye ngulu ya boye mpenza olie ngulu ya kapela olie ngulu osepeli okomande biloko na yo olie oza dessus te par rapport ya mbongo na yo odepense donc awa soki odepense mbongo na makusa na biso na kapesa kitchen so odepense mbongo na yo okoregrete ata 10 francs te okoregrete ata $1 te c'est-à-dire mosalesama kitoko mpe nyonso ezondirama video na biso yango wana nasali bino mpona kolakisa bino toujours ke naza busy tout temps naza vraiment busy ere nyonso naza vrai pas le temps mpona naza na temps na ngai ya babrek nazwaka mpona repos ya 30 minutes ina ya dita ezodépendre ndenge oki na compagnie ozwi brek na ngai mpe nazwaka brek na ngai soki nazwi brek na ngai yandi biloko na ngai ya midi bafruit na ngai balégume na ngai nde na misala kolia mpona santé. Voilà na ye susu nazongeli mosala na ngai kino tokokende kokóma na ngonga ya pokwa mpe wana na kokanga bisaka na ngai mpe na pemi moke apres bacommande ya mindele bandi ndenge emesanaka toujours. Et voilà, merci, je vous aime tous, continuez à partager, continuez à liker, aimer, commenter, et ça, abisso bien vous s'abonner, toujours
pour la toujours à la page. Qu'est-ce que maman Cathy Capé est en train de faire à ce moment? Voilà, à ce moment, je suis en train de griller, faire la grillade. Toujours pour nous ça là. Oh, Abisso, merci beaucoup. Bye bye.